MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Boto bandeko babolingo zanga bino gardien du temple kana cadre actualité. Et l'ami Fanae na vidéo oyo pona meka ko sembola makambo ndenge sengeli ko éclaircir sur un dossier ya Général John Chibangu. Et comme grave, topé et grave. Ba live ekeye zongi. Ba analyse ekeye ezongi. Mamba olobeza vraiment ebele mena ko bunda na kene mbango. Na loba nyonso na vidéo moko oyo parce que ça digne ya reçoit 3 ou 4 vidéos mais na okata mamu na mikuse na sala ya analyse sur marambo ya miniature bazo finga mama ya mwana ya général hein voilà je crois bomona kiango mwana mosimo bazo finga mino pau mino requin chiza ya général machin étant gardien du temple na landeli makambo na source parce que la monnaie bat komenga na commentaire que mère ozana tendance kota na compte ya Miss Champagne omona makambo place e bandeli Miss Champagne azana Miss Champagne azali leki ya général Tania Chibangu OK effectivement na kota na compte ya Miss Champagne na moni ba vidéo ya Miss Champagne c'est que j'ai compris Miss Champagne apostaki ba vidéo apostaki pardon maman ya mwana ya ndeko na bango et du coup abandi ko vanter que madame Chibangu machin nde pesi mwasi ya Chibangu anda kokanda afuti ba page po baya ko vilipande papa ya bana nae na makangu toloba mamnenge ezali to benga nia una kombo nae OK alors ngana est-ce qu'on a expliqué bino et bandaki ndenge nini le pourquoi Miss Champagne Tania Chibangu apostaki biloko wana et pour comme ndenge komi lelo na créé concept moko asika nazo bengango toli na nzela ya songi. Pourquoi songi simplement parce que à chaque fois nous parlons ya ba marambo oyo ezoleka na société sur ba vie ya batu maché ba benga biso ba songi. Or na nzela ya ba marambo ezoleka ya vie ya batu ya songi bozo benga songi batu musu ba ko tirer pe ba leçon to pe ba ko pe se positionner neti likambo oyo soki batu bavanda ki nien nde marambo comme na niveau comité parce que pendant que je vous parle de dossier comme grave ba placard efungwami ba kafar bazobima et ya kokufa et bato bele baza sali na dossier oyo na ndenga osakana te OK na kota na vive ya sujet net eza toli to pesaka même ba référence Bible zoloba na Ecclésiaste 10 verset 4 si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi ne quitte point ta place car le calme prévient des grands péchés n'expliquer tant exaté que nous autant Ecclésiaste 10 4 sans comprendre te luka muto a comprendre moi français a expliquer yo yuma boma yanke yana ba mamusu na vie bima yuma oyebite na kovanda nye wana épargne na mambo ebele OK soki ndeko Chibangu a manifesté ki sagesse yana nga fingate a finga mate soki moi c'est Chibangu a manifesté ki sagesse a kipete dossier ngeko na niveau e comité parce que mambo e komi mabe nini na banda ko expliquer bino likambo ebandeli wapi po ko mati bisiko to komi très rapidement niasi ya Charlène na kombo ya Amida parce que ngana zui likambo na source hein voilà pona ngana yeba mambo ebandi boye wuti wapi niasi ya Charlène na kombo ya Amida bato bele je crois balandie na ba live tina nivazo mata ba live azana nou ya Charlène te azaleki ya Charlène te mazali nièce donc mwana na ye sokazo se permettre akoma na ba niveau oyo batu nyonso bakoloba keza mama na ye to pe tante na ye parce que si sa tante n'était pas d'accord anga pekise loko mwana ya Charlène asala rekisinzili dans la prison premièrement général à kota boloko ye a surveiller banane bazo kota la général or prison eza lokola matanga ba pekisaka mutu te yeso ramoni bana basi bazo kota la général pona yeba makango général asala ba pagaille
tina niveau bapesa interdiction formelle atia makolo na ndolo te bato bele bayebi likambo pona nini abundisaki bato kuna botala niveau botala niveau mwana wana nde mutu atiaka libaya na tania leki ya général na bakoswana na bango so boke na bapage bomona na bakoswana na bango azoyebisa tania ke na benganaki yo na lupango 3 fois donc elle fait la loi sa tante mama leki na ye antetaka ye tokoloba bango kaka bongo po soki eza bongo te mama leki nalinga apekisa ye asala eloko wana te et surtout kaza mwana ok aotya libaya na ndeko ya mobali ya mama leki na ye quel manque ya respect etania po alakisa ye peke naza ndeko ya général bino boyebi basemeki na buzoba na bango de fois nde bazalaka yango bomunya se permettre aya koprésenter mama ya mwana ya général la fille la dame s'appelle Harmonie avana na Canada babota na général ayaki kisasa oyo kotala papa ya mwana na ye ce qui est tout à fait normal nde tania filmaki avanté mon madame Chibangu machin a posté pourquoi parce que depuis général a koti boloko Charlène atikal ko tcha makolo te Charlène atikal ko tcha makolo te et famille eza d'accord na eloko wana te mobali bakangi ye ata so bozana ba matata eza nini mutu muninga na pasi je kunayebi te so bo comprendre donc mama olobeze ebele mwana kota makasi eza tena flasher bino juste de quoi il s'agit ok donc ebandeli wana timis pomis champagne ya ko poster mama ya mwana ya général mambo ebandeli wana et Charlène peut pas la kisake ya zaye ndenge ba poster maîtresse c'est comme ça fouti ba page ba ko vilipande papa bana naye na bité so comprendre ba finga maîtresse et bo monaki et salema ki bongo et ke ezongi na minute ba live ezo salema nièce ya Charlène azo matana ba live pour aloba allez-y comprendre na minute o ba émission ezo salema et mutu amemi nkolo Chibangu et pourtant le pauvre il est en prison ok pona batu bazoloba général aza mobali mabe bilinga bibala bibota bota tala lelo mwasi bobanaki na pasi azonyo kwa ba makango machin na lobaki na analyse yo buta koleka ke vie eza likambo décision ok na ya prise à conscience Charlène alingi général akuta na bana mulongo sombo bobosa na te azali soda bino boyebi bambila ake mission de service na este atiki maki na ouest atiki maki na nord atiki maki bamaki one ko tetama lobi mulongo sombo ya bana ti Charlène oke bala général ayeba ibisika nyazo cha mutu ok ayeba ye mobile ne a mobile mobulu ayeba ke mobile na ya a mobile azana bana ebele na mentionner likambo po bato ba analyse des fois boya ko kocha zolo na ba marambo bato sans ko maîtriser batenana ba aboutissant voilà et en fait c'est ça donc ti ayaki ayeba i place nyazo cha mutu na kozonga na tiena entre parenthèses alors dossier comme na niveau ke batu misusu na ba inonso ba komi sali na makambo na rolobela na kopesa conseil na nièce ya Charlène na Miss Champagne leki ya général na yemoko général et puis na Charlène na deuxième vidéo ana zomeka ko expliquer bino place makambo ebandeli poto koma bisiko to komi Caleb Toukeba na vanda na yete aye ko poster Charlène na mbal na ye au courage na ba général na beau-frère na nga général le couple va bazana bango bien eza juste moi ba tempête bambonge ba placard efungwami batu ni depuis quand ex ya moi si na yo hein baloba nini depuis quand mobali ya ex na yo a commis beau-frère na yo na éviter so besoin comprendre dossier musu efungwami et ba songi oyo bazala ba omniprésent na ba omniscient na ba omnipotent basi babani ko benga la gardien du temple kamata matière kamata tuna Caleb yem tozo benga général beau-frère on eza oya ko chola ye ko sakana na ye tozo ko encourager tuna ye Jeep asalela ka campagne boyebi période mo Caleb a postila non na sombela ka yango Range Rover wana c'est Charlène asomba ngo pourquoi
en guise de reconnaissance. Ya nini bande ko na kangi parenthèse parce que quand on a autoyebisa bino na minute o mambo eza grave. Soki zambe zikawa banyama bako kufa. Na bona mema nkolo mukumba wana pardon. Nazo continuer. La famille n'a rechuté en disant ceci. Maman est belle. Mais non, ça le fait un sou qui sont dans la vidéo. Je crois dans la vidéo, il y a une autre chose qui toli. Quand il y a un songi, tu peux l'anzela songi. Parce que ben abiso bato songi. Bon, ben la kama kamba batu. Mais mamba batu wana. Ils ont la leçon pour la batu mosusu. Et na opé ça conseil na bande ko bapelisi moto. Hein? Et des batu misusu. Lobi bo kutana ba problème na ba famille na bino. Avant qu'on réagisse, on sait à sentiment, on sait à colère. Il y a besoin qu'on réfléchir des fois pour éviter acte qu'on poser. Et que ça va dégâts combien. Ok? Par rapport à Bala et Vezo Salema, na autokuta na vidéo moi je crois que tu ba moni yango. Ndeko mo influenceuse na TikTok azo sala analyse sur couple. En général, na moi sinaï. Par rapport à Yabiloko, c'est mec qui a posté qui. Na bisa bino ba seme qui bazana ba délire na bango et na sin expliquer bino ba les ba place marambo e bandele na le pourquoi de général a reposté biloko wana. Moi sina mobali. So ba yo ezala ba yo kanaka. Moi c'est vendre hospital musu na poto. E bo ebité pona nini soki mobala monique bref na okota kuna te mais Charlène déjà voyageaka suite ya ndenge mobali na ye à Kotara Zamba, ok? Voilà. Ayangunda. Le type bozoka vraiment solo à Soga et Congo à Kitana na Braza, c'est parce que na mukanda bangunda c'est normal. Ah ouais, madame moi Kinshasa cette fois Kitana Braza, à moins qu'à soit nationalité, soit comme peut-être française né, azana toi au Kita na mabela Congo. Mais étant munda ako kitate na Congo te po aza réfugié. Côté wana yango te problème. Bino boya ko tsa solo na ba marambo bato. Ko décortiquer, ko sala analyse. Analyse dans salango zana katikati so condamné par rapport ils a droit na yo puis si conseil na gauche na droite ndé na repesa na bato nyonso ba pelisi moto na marambo hein voilà mais ça là très attention parce que marambo belé tolobaka ils a par rapport au tozo yoka na tozo mona même marambo belé to yebaraté OK et na olobalika mongo na suka Nazongi, n'expliquez bien nos places de dossier Bandeli. Nièce à Charlène Moutopelisi ba moto. Ndende ko général pa eko Chalibaya. Ndé morope Charlène amplifié. Pona nini pona ezaki humiliation ko présenter Chiza. Pendant que yé azamosi andako. Et je vous ai expliqué depuis général Koti Boloko, moi si n'article ko chama koloté. Place batumso ba confirmer ce que liba les até à solo. Et famille est d'accord, te bazo séparé, bazo nyongo na motema. Mobile n'attend pas si comment. Pendant que mobile a donné comment. Yo moi si na bisengo. Parce que pour votre information, concert a fallu ou te robeta, Charlène a kendaki. Pendant que mobile a zoli a lipa et affliction, ya zobi na pleke, bobe on y plekes. Dans ce babeta boana plekes. Voilà. Et du coup, est choqué famille. Vraiment mobile n'a pas si. Yo zo que concert de vous et moi. Hein? Na okota konate. Et Amida, nièce Charlène, so de maïle. On sa blozo sate. Parce que on de bo mabala. Le lo mobile mamali na obi ma prison. A osepela note. A osepela na mamali na wote. Parce que sa personnalité na et surtout kaza mutu munene na mboka. Na kangi parenthèse pour ngonga. Miss Champagne ozo sungate. Personnalité ya yaya na yonde ozo bebisa. Ozo sambusa ndeko na yo. Yo omesana na mafinga ndenge otu koloba ngo yo moko. Wana eza yo. Sikotango ozo okota maambu na ye, eza image na ye. Net na minute yo. Na ba live ezo salema. Ye mutu azo mema nkolo. Chibango azo fingama. Ndumba, bibota bota, machin. Quant à Charlène, maman, a papa bana yo. Ata so il bala olingi ngo soute to olingo bima. Ko kena o modèle zo kende lango te, oza libre. Hein? Par rapport. À peine 43 ans. Tu peux refaire ta vie maman. So mon go supporter.
Vandanie, so mon po kokate, maman, vous êtes libre. Mais, oko lingate ko permettre te bato bandeko na yo baya ko sambwisaka ye pendant que boboti ne bana lobi bana wana malgré papa na bango aza mabe donc ti bakosepela na eloko wana bakosepela nango te donc koto wana ozobeta mabe Caleb tuke bana nyonso ezala théâtre te loba pa mboso bikota kota namoni mutu mona ba commentaire a commis vie est-ce que ça qui est important au sa publication oyo na minute au placard efungwami ba cadavre ezobima balobi oza ex ya Charlène koya ko encourager Chibangu eza ko tiola ye sikobino dolo Chibangu za mutu mababo marabatu aboma Caleb te poane parce que ayebi yango ah oui ayebi yango kote wana na l'équipe nani suna pesa conseil mibali likambo ya babenga onini ya infidélité ya bilinga ya bibota ya kindumba wana eza mama na dossier mena olobaka na batata boy eza omiboma eza tombe na bino monde bokrezaka malheureusement mibali bayokaka te mutu quelquefois les conséquences corrigent mieux que les conseils maintenant c'est certain abima bolo kwa rolanda be mission wana nzamba sale grâce à teyama na leki côté wana pona bato boya ko tia bazolo na makambo bato bato ba analyse ba influenceur machin nda olala te bisika maitanga roye bate OK ngana ebi mwa mingi na yoka kala na ndenge lelo bato babengi ngai y compris ba membre famille me disant mère et ça la biso passi tant de ka blo musu bato balobaka mais ba o maîtriser te bazoye baté na autant lo bana bino ke ti Charlène azolinga général ayebaki mobali ni genre mobali ni azolinga OK kolobaki baba na passi bon c'est faux bazana na vimo standard ils passi te et kokoma o ba komi na mbongo to pe général komi na mbongo a privé Charlène était Charlène azoko jouir na bomengo ya mbali na ye asana na mbongo na bona pesa ba détail mais vérité yango wana tina niveau bino boye na mam na réseaux sociaux to sala analyse to bimisa ba secret d'état Charlène akuta général na bane belé général na bana mikolo pour votre information baleki ba 30 ans ya mikolo Charlène aya na mwana na libala le petit a plus ou moins 25 ans. Mais moi, na batu nyonso babika ke yene muzaza mwana général liboso, allez-y comprendre. Moi na a bénéficié belé au bana ya Chibangu ya makila bazuite. Bana général ebele ba futela bandako, petit wana futela raté. Ana ndako pe bandako ya ye. Tata na côté dans les affaires parce que c'est son père. À côté a porté combat Chibangu. À côté dans les affaires. Auta opostile so kadi makata yeta nga bima député. OK? Mobalo bozo traiter à motema mabe. Give me a second. Obo traiter andoki. Ya motema mabe. Ke natama pasi. Azali na mwasi na bisengo. Akoma nyokola mwasi. Boyebite. Bato bayebi bana généralité. O abota avant Charlène. Mais bayebi bana général oyo aboti na Charlène. Peut-être bolo parce que Charlène a yebani aza star. Général pas yebani aza star. Motmo a lobby. Ceux qui le battant comme Chibangu partout à cause de Charlène était Charlène a dans la succès national Chibangu a un succès international Trump a yébié à ça la rébellion white azan encyclopédie yébié mukil mumbe yébié Trump a yébi Charlène était ma yébi Chibangu à n'importe qui était il a un nom OK. Bana Charlène bana ba mwana Charlène o ayane na libala na ba avantage distance ya tongo ya butu na tongo na bana Chibangu John a donné tout après ça Charlène nyonso so boyebité pona mambo tali ba infidélité tala ba mambo le na banda ba batu boyebité boko tarapité je n'encourage pas l'infidélité mais famille en général ba beninga yeba olela ba lobi mère bama mususu toloba te pona soni na biso si l'homme est infidèle ba yebisinga
la femme aussi est infidèle. Mais pour que Ndumba mobile et banaya moi c'est banarate. Mamnyo se zère lobate. Na suki wana. Moloba vérité ko yindare ko bimaka. To ya opandante mais sinon c'est ça. Mbote bande ba bolingo zenga bino gardien du temple quand cadre actualité. Bino bobi ka mboka Kongo ndenge ezala bolale bolamo likambo. Hier sur Facebook namoni et une influenceuse a sali bon une partie à émission encore il y a vidéo bakati et miniature il y a général na moi sinae et puis na moi show oyi mo le bien zami lola pao Congolais au finga bah fille o le bien zami lola pao comme ça le 8000 lola mbenga na moni ba benga onene ba capter encore ba photo na ba page belé hein page belé en fait ils ont fille ya 1000 € la pa oté ce 1000 ya mbenga te ba fille misusu na général so s'embrasser so ba simbani et bien bobika ba congolais ne bazala na ba commentaire ya mafinga ekeye zongi en fait émission de Robane Rosaleza il y a méchanceté ingratitude ya mibali bolinga mibali na tanga pas cité et mobali so yeux na pas si le bitan ko ma pra ko sakana na yo komi machin tala sikoyo et là on a négocié la vidéo au ezali j'ai eu mal ni esali n'a pas en fait le mariage avant le balikambo esali n'a pas hein na juste na loba ke libala le mariage c'est l'ensemble de tout hein batu nyonso babala bayebi ke libala ezana ba ona baba ouais il y a beaucoup de réalités na bandako mabala balobara na lingala balobara ndako la la te piskama etanga oyebate et généralement mibali doit se plaindre à te biso pas si to se plaindre à mingi mais ngelo bate ke biso kana to souffrira. Il y a aussi des hommes qui souffrent dans les ménages. Nakani parenthèse. OK? Il y a un autre long néo lobela. Parce que ming dans la tendance kaka, il y a défendre basi, il y a condamner mibali. Voilà le cas général. Je parle pas de ces couples, OK? Voilà. Et là ça n'a pas si ouais tu n'as sa vidéo aux années. Na moni ben insulte contre le général pendant qu'il est en prison. Quelle méchanceté. Namituni. Yango nandolo ango. Yango nandolo ango. Malgré aux ana boloko. Aux ana droit. Yako kote sa basi libala kuna baya kuvanda yaka vanda. Parce que na ba commentaire façon de bazo finge zo bimanetike. Actuellement, les vieux ont la Ndumba. Donc c'est clair que bateau bazo commenter certainement et belé ba ebi pété que ana boloko. Bible zolo celui qui souffre a droit à la compassion de son frère. Même s'il abandonnerait les droits chemins. Ce qui veut dire attends toi mabe. Toi sali mabe. Mais tant on a passé, on a droit à compassion. Chibang ozo sa 8 mois na boloko. 8 mois. Pression ya passé hein. Bat bakota boloko baebi. Bota la vie moke bae. À chaque fois soit ma boloko bon forme modèle romara. Pression ya passé. Ba stress. Et souci à sa famille, bananaye et du coup vous vous mettez et na ba toile, na ba émission en train de parler sur la personne ou azo souffrir na boloko. Na lobby bato ba bengaka
ono to wana matière to lobela likambo zwa 1000 yango 100 1 million. Donc apparemment vous ce qui vous intéresse c'est dans ka mingi mbongo hein. Donc vous pesa amino va pour ba contrater et besoin amino peut encore réfléchir sur des choses était ba marambo ba présenter likambo oui yango ke no lobela loko neti yo ba yelo litière du coup il faut ça yango panza o loba neti bazio ba pesi mbongo. Et le bas moi sur Madinga, la plupart des blogueurs, youtubeurs et influenceuses, machin, sont des abrutis. Ah oui, permettez-moi. En attendant combat mon tout hein. Ouais. Franchement, c'est inconcevable. Hein. Nga elo esalinga pasi, o etinga na roloba. Ezaki. Mutu ana boloko. A onyoko mana boloko. Bino bo se l'émission libanda. Et bobeta masolo ya kindumba. Topé infidélité. Alors, tous on a ba image. Ba photo da ba photo intime ou encore intimité, ok? Et à mon côté. Si avez moko, to lo ba botan sur les cas on muto bimission on a ba raison o ya yebeli. Ya ba photo ebele do c'est clair que vous na téléphone na. Ok? Si vous na téléphone na na bimission. Nani abimission. Si ce n'est muto aza intime na. Ou aza na possession de téléphone actuellement. Donc, Tokolo Bakeno, c'est sa femme. Et je crois, c'est peut-être ma toute première fois. Nathan Kombo et Andeko Mwasi. Madame Charlène. Avec tout le respect. Hein? Maman. Et vie est dans le Kambo choix. Certainement peut-être aux autres porte il y a obimé mais au salon côté tout en il y a renouir hein l'autre atasura na mabe. Et surtout qu'il y a un moment de souffrance, tout peut passer. Je ne sais pas pendant son absence. On est l'homme au banga, au betili baku, au salaire moko. Et du coup, il faut au balobana lingalo sauter premier pour mon qu'il ait son raison. N'a habité. On est dans ça l'analyse. Mais là, on a le maman. Attention, ma bezali. Kanisa tabolam. Pour la moni bat bazo finga. Balo bébélé. Mobali n'a pas si. Le biso a commis mutu. Soki kobonga tope ko zalere. Bonheur. So ils apprennent à bien matériel. Charlène aza parmi baso baza plus heureuse na Congo. Bato bayebi. Azu en wapi. Kasa zo ngoka pa mobile bunu bo finga na de. Azu pa mobile bo finga. Apesa nyonso. Tout ce que Charlène a azu ngoka pa mobile na. Allez-y comprendre. Charlène a kababa somme ya mbongo. Hein? Bato bayebi. Asa un effort à travers wapi. Bien qu'elle investi. Mais mbongo a investi ça sur wapi. Quand ça joue un peu mobile no bo finga de. Le c'est clair que mobile lingai. A pesa nyonso. Malgré ta so ki ndumbo bozo beta masolo wana. Mais moi si o ya tanga na mokili mobimba. Baby keza Charlène. Maman. Et c'est vrai. Les balles à la bébé. Oh, biso am suto yebi. Ils ont un fond. Les balles koufa. Et c'est en forme. Mais s'il faut bima, tout se débarrasser, tout le cas raison à mis sur bateau.
et ezala même reconnaissante. Moninga natanga pasi. Osa biloko te. En tout cas, si j'ai mal parlé, bolimbisi mena yakana pesa conseil. Thank you. Mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur, je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mopota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage a lokola yo tanyangwa koka nino ya wanzambe uni masomo ya ekulusu konanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali konzi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evangelo na yo yawe mabele nyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo nzambe na ngoya olatike mo vanzi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa Artamon tu m'as rendu intouchable Artamon tu m'as rendu invincible aliwana yo tokomindela santu lisekwa na yo tokominde balongi olatike mo vanzi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo
soki akolianga lolenga lingi mais par son son na se métamorphosé osimingo sambwe maladie na biso olingo bebi naza toxiqué grâce à lui. Tango akofi badepsine balobi keno akosekwa akonzamba bakristo basekwa alors po bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda otango akolamuka abimaki elingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpo na nga na yo Jésus.